Amel Libota, Amel Bandeko. Et c'est pour ça que ma casse n'existe à Talanga et que l'homme de Dieu m'a bondissé à ma cambo. Et moi, Libota est un joie et je suis un prophète qu'on est pour le Dominique. Vraiment, merci à papa, la présence de l'église à Talanga. Malgré tout, crier peut ma cache. Diminuez-moi mon volume. Donc, crier ma cache, toujours crier ma carrière n'est pas ma voisin. Quand on a mon bazar tout près, on va appeler la chima bazar. À part un peu pour la banane à distance, au peu pour la bazar. Tant on crier, je demanderai dans l'église Union so. Au lieu de crier ma carte, senga, tout ça, na malembe pour nous déranger ma voisin. Pourquoi l'État qui mesure, il y a 4 églises qui sont ensemble pour l'église na bino, pour marquer les sous à 4 églises pour déranger ma voisin. J'ai du mal tant qu'on crie peu, on va pas ningongo. On crie comme nandako. Frère, tu ne sais pas si tu as sauté. Alors, frère, l'église, on a madame Nanga. Alors, mieux vaut te battre là. Parce que tout le bien voisin, il y a des fois que je suis à cause d'un malade d'hypertension. Le temps que je crée vos bactéries malades, je souhaiterais l'église, nous tous à lire pour répondre calmement. Même dans ma terre, avec un des qui m'a calibanda. À une période même, il y a prêché, l'État avait besoin d'être cotiboyé. Ma kelly la nyoso, nege ko les alliés, et ce souka kana 4 nandak. Que tu as ma voisin, motonio, c'est à côté à ma awana 4. Alors, nous avons dit, j'ai tant, va célibataire à 10 000 volumes. À quoi bon crier? Pendant que le mouton se tient à soi, qu'on a voyé, non? Alors, pourquoi crier? Des bandits, on a dit, ça, la bazar, bon, 20, mais va crier. À quoi bon? Donc, on dit, volume, tout indisposé, ma voisin, tout peut savoir valeur. Et je demanderais vraiment qu'un dame va prendre la bande, qu'on a besoin de voisin, pour ce que va rabattre ma vie, car c'est une la pétition.
que l'État, l'église, on a disposé parce que vous criez en pleine journée, nous sommes nos voisins. Et si l'église, et si tu ressembles tout près, ne va pas mieux vaut plus tard, tant que ma communauté bien assurée, ma fenêtre sont fermées, l'espace sont aération mais fermé totalement pour déranger les bandatés. Et déranger les bandatés, même pour l'État pour tolérer cette église, le baptême tapage d'urne. Vous semblez la même que la binozo bimalibanda tapage d'urne, qui est condamnable même pour l'État. Mais heureusement que l'église, l'État doit soutenir, je sais que j'aime cette église malgré ils n'ont pas le choix pour les cigabino ensemble. Mais plus tard, ce sont eux qui vont soutenir cela. J'espère. On a perçu le matin, hein? Nisika konganga peut-être correspondre quand on est à Kenya. Donc, si vous avez bamususu tamuso hero ya Zos, auti musala na butu, maheko lala. Donc, bastus, donc, makamoze ebele. Muso aza malade sengle, bapesa ke na ba médecin ko vendre sika makele les até. Mais aza proche ya liloba. Nasi vous comprendre. Na vous savez mawa. Koto bazana konganga. Tolo ba bo dimne ba boli ba voir, ndenge ba frère va comme frère va comprendre. Na vous savez no bola moi. Ok, c'est ça. Voilà le modèle pour répondre. Et maman, vous comprenez? Voilà la réponse modèle pour répondre à l'église. Pour harmoniser nos voisins. Mais ça bien. Selon la loi, les tapages d'urne. On ne peut pas occasionner cela quand je suis là, mieux vaut tout changer dès que je suis là. Vraiment, c'est fait la talanga. Parce que l'église, il y a les bosso, commune, arrondissement, il y a les bosso et il y a Mbakridoba. Na Congo RC Mobimba talangai so babi talangai ne lo bayaki lo belobi botalangai amel bota akay ndaka ça fait que jour le musoto yaka kitu kuti bandimi au moins 80 to kutai bandimi 80 na église à talangai pe so tali talangai ndege zalaka Maman pango nyonso batoli à fois gâté na mais qu'est-ce qui se passe? Et puis balabala wana son boule noto la le kate. Au moni moyete. Amen bandeko. Quand on voit l'église ndenge yikani na brada. Ndenge comité na bamboka ndenge na ndenge, ndenge comité na appartement ça fait quand même du bien. Mais arrivage à l'Iloba, na commune à Talangai, arrondissement à Talangai, ça fait quand même du bien tant aux Akana Binoawa. Malgré nous sommes maintenant, nous sommes ici là. Talangai qui est télé, basi basom bien. Bakongo pe basi basom bien Talangai. Na le dimanche passé à Sombi. Et donc, c'est que pendant que nous sommes venus à faire la moyenne, bandela nous sommes Mbappé. On tient à remercier Bandeko Mbappé Saldidoba Awapo Milima Batrebika. Il faut la motika la proposa na kabangote. Libota Talangai c'est bon. Yambo église de Kelemi Malembe. On ne crie pas ici. Après, il y a un transité à Waza inutile. Aussi, pourquoi il y a un transité, ça n'a pas d'importance. Mais tu quittes ici, maman. Pour nous quitter, il y a un transité. Je veux que cela, il y a un transité l'église de Zalaka. Il y a un transité à Kenan Zetambila, à sauter, Genunio Selongwe, Naba.
non ba branche éthique à la nzete ambila et côté genou donc à Zui trans on les big ça y est mais à Zui Pota on ne sait pas si son genou était rétabli, on ne sait pas. Ma lève ma soeur, écoutez la parole et non vous criez. Protocole de ma maman. Vous criez tes autres salles de dérangement. C'est vrai que trans les alliés ça va, mais on a toujours, il y a de fois qu'on semble en silence. Si vous criez na kate ba yo comme nini basali kuna. Basali ba yo ça y est les pommes de la quand vous criez. Niveau tatalangai. C'est lui qui s'aime en pleurant. Moissonnera et reviendra avec beaucoup d'allégresse. Na libo tande zoyi kana tambino bomona ga lingombe kei na ba bisika nyos na ba département nyos et kei awa na Brazzaville on a maintenant combien d'églises? Hein? 26 na kata Brazzaville. Mais de par cet talangai. Vous avez une fierté. Vous êtes fier parce que binon de point focal l'église il va Brazza na Congo Mobimba. Parce que ce qui est l'ingomba yamba qui a été cassé l'ingomba et quantité de millions na batela sauveté. Vous avez battu moi je vais l'éteindre. Battu moi j'ai awa ils allaient l'éteindre. Battu moi j'ai ami que bien minen. Ah, Valéria ya. Tant de bon dimina il va mona kan degeni. Les gens d'église me sont beaucoup de gens beaucoup de temps la besoin ngakuna. Écoutez kalaka kozalate jusqu'à la fin du monde. Voilà bientôt comme à la 5e continent en Australie les gens sont déjà prêts pour aller en Australie. D'autres qui si le bâti na 5 continents mobiles. Donc, effort nous va fournir. On peut dire avant, dans chaque pays, ça a patient. Bon, dit l'église on a bamel ça va de pétrole. L'église on a balé à missionité et balé tondia wa bambishi ndege na pas propre pas département nyonso bimba les zamba mais bino bo yambi message on peut bo landeli on peut bo tosi yango mais quelle bénédiction oyo José na bino. Yahweh akocha loboko na maboko na libota na matonio. Est-ce que vous allez bénir? Les pommes de mukili bien yao. Amen. Bande kuna Kristo. Landan dam na tabatuki. C'est vrai que donc vous ana na voix ya munene. Bakana grâce munene kola bombela bino batukaka bafingaka mais bino bozana kati moto transna ne sur ces scandales ba pek sango il doit écouter il doit obéir à la parole et au seul scandale banda basal boy savez atika blokwan on ne peut pas tolérer cela mais alors pour crier je vais attirer banda c'est pas bien ba pek ça il doit écouter la parole. C'est quoi pour yoka liloba koma? Assemblée à l'église il doit battre. Bon peut savoir qu'on a crié sur te. Si ce que j'ai mon image liloba ayo kama loboyo. Et loba mi peut misale monan. Vraiment on est content. Comment on a dit votre talanga? Si tout talanga, bon lembakali lo bate. Bozakana chaleur spirituelle impossible. Donc quand on a tout été là, bozakana émotion. Bringinza mla bino makasi hein. Bozala fier ko le palinga bino mingi. Message de la ya pa nyosha mukeli na sala pona natika héritage na famille c'est zéro. Bo batika la bandako batiki bandako bato wa famille baswani nango babomani nango bo batika la bilamba deux cas bazucha yo na bakendo tiko na esika ya dernier pona nzoto koto ba comité o ilamba yangai o complet o yangai o basé o yangai ko fingana yo tiki la guerre na sima
bato mingi balobaka bino bokota liloba bodepense mingi. Non, dépense ya bilia ekokota nango na toilette. Dépense ya bilamba olati mpe bayokeli zuwa alataka mingi koleka na kati ya mimonaka nani kaka kolata olata yozolata mpo obima bien bato mosusu bamona olakisa nini kaka na bilamba mpe bayini yo mpe balukeli problème babambi yo mwanza ezalaka te kaka na tunga sashe outaka nango na zando pamoni ozotoka sashe ye monene ya kilo azolakisa nini ye aleki na mbongo koleka biso nyonso bango baliaka mingi koleka kana kolia mingi bakotele bino na bandako na banguna. C'est vrai que so oza attaché na yawe nzambe na yo akotika bino te mais koba keba mingi komilakisa mingi na nzoto kote molimo ebi alors boyi basalaka botala baeglise nyonso eza na mboko mingi mpe batongi bandako ya kitoko minene banani batongi bandimi l'église mpe ya lokuta so tongeli yango eza lokola koloni na désert so moto aloni 10 sac yango na désert ekobota 10 sacs nyonso ekepamba. Voilà ce qu'on a toujours fait dans ces églises là où là on construit tellement bandako minene. Mais nous on n'a pas encore on n'a pas tellement beaucoup de moyens pour construire, mais on en aura kola osala bino. Akusunga bino na makamyoso. Merci na libota bapesa esika po milimo ebika ndenge bozobika boy. Kolo akobosa na kabangote. Alors sachez-le que vous devez aussi un jour bisika sur batongi bana projet maintenant tonga ce n'est que normal. Dès que peut-être construire une méga church 11 hectares on a fini pour clôturer. Donc nous ces hommes magasin pour la rejeter mais ezaka na kishasa te faut même awa tato zangi sika osala culte unique ndenge na iboye ndenge bota tous ensemble mais on n'a pas de la place. Mais les votes à M. Baromonde, à côté de l'église, est-ce que tu entends l'église na Brazza, je ne sais pas. Donc ça, le baston est bellété. Parce que Gabon, Bazozel. Et Gabon, tu as déjà. Angola, Bayak déjà. Bassi, tu as déjà visa. Brésil, Bazozel. Bangonde, Bayak avant. Afrique du Sud, Bassi, Bazoui déjà engagement pour la visa. États-Unis, Bazozel. Visa, déjà, ils ont déjà. Bapesi. Bangonde, Batindak. États-Unis pèse visa et puis visa mais il faut que nous semble que banda wap une seule personne attend le monde entier pas na moment où c'est impossible na nem na quand même na nem ko tam na l'église no sote c'est vrai que tozaki tout le temps toza la kuna to vandi to yekoto to vandi les deux églises là parce que c'est écrit dans la Bible le deux rives ndem bokanyos mi balonde et so mema le samba solo na mokeli mo Oyo, Ezalaka, Ninga, Monikotoyo, les deux pays, les deux rives, le Nzamba, Tcheli, Loba, na kat na bango batam sa loba na monde entier. Togani, hein? Diloba foi que ne bien tika la place mo. Bambo kanyo baso senga yango. C'est vous qui serez là comme des piliers, comme des pionniers pour entendre la vérité qui était cachée dans le monde entier qu'on n'a jamais eu. Oignon se décennie, oignon se baleka, toucher grâce au yote, bino bo toucher. Le salé lango. Now, otika héritage, mieux vaut otika héritage à molimuna. Bana na bana. Otika héritage à même tuka, bakotika la funda na l'état. Héritage à bilamba na mal, moyete, bako c'est créer ba problème. Mais ce que nous avons, tenir cette bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de là. Est-ce que mon frère, sans du courage, pour qu'il paye aux anacourages à côté, ok, paye le bézaté, est-ce que vous encouragez Yakubanda le Bagona? Est-ce que vous serez en mesure de faire cela? Est-ce que maman va accompagner mon frère, si le bézaté, vous pouvez vous faire le loba? Vous pouvez alors, le loba, vous savez, un jour, vous tombez. Bosomba, un exemple à Petro Congo. Une église, on dirait 20e église, mais on tomba pour les églises. 3 niveaux. Un jour, qu'on a fait ça, moyen. Tout est possible à celui qui.
ça la dépense pour l'église, ça perte. Hein? Na mutu akote na bara sombi masanga melisi batu nyonso 10 casier abimi albine batu babetele maboko a dépensé combien pena bar bakene tout d'abord bilamba sika olimbongo olati bilamba bien chaussures ya bien tout bazin ya bien tout kabelo ya bien so lati kabelo on dirait antaba comme chola yo kala kabelo no italende gezali. Mais il faut lire aux alana, oye landi et keyo sentir qu'à on a comme on a mis sur nous à boy. C'est inutile, peine perdue. Mais aux autres la misala tata néglige oya solo. Il en bénéficiera. À ko gagner ndenge zolo na ba cultivateur ba mona patient. En tim la po sa la bilanga ba fourmi yo ele la kana matoy. Banzube ewe eliswaka na makolo makambo nyonso tout moi nazolona po aganye amen libota mais tango aloni po sarcler ko sarcler ko lukuta pe biloko eswaka na maboko banyoka. Mais moi je veux que cela on ba plaque bande ba sala na quand est-ce que na bano bande ba sali plaque bande matite tondani mais faut bolongola po milona ebota bien. Place na kena simba nzoka ndi nyoka ezaki wana so na simba kaye so na toucha kaye na morsure heureusement pour le moment ta nyoka suis mais malgré tout awa j'y pesa un peu intercalé mais j'y tango ezaki awa salaka ba misala minene te mieux faut peut-être la boyka j'y ezaka ya kana soutien ah c'est grave toi la produit moko spécial et utaka na maboko na yabu na liko calculer mutazo sa dépense baké na kota la bisika ba pique-nique bakena ba kotambola po ba sepelisa nzoto peine perdue aboa ki misolo pamba mais je vais savoir de batu basambela ko dépenser mingi na église bongo ya ba kono ko nukuta ba vomita na solata na ba Thompson na nini bake na Biblia na maboke bake na Biblia après masanga après danse peine perdue mais azo sala katna nkolo na samba solo ako gagner koleka ya ona mingi bomona ka mutake awa na lobo bakenda ka pe 2h 3h bazongi baza qui va beta ka histoire na kuti tel membre famille à chaque kenda na muni avana na ndako kitoko na place ya malamu bala se qu'on a toujours vécu na muni tel banda kenda ndenge na muni na kuta tukuta na bakuta naka bamuna naka alors ce que vous na makamo malamu tikolo ko sana mukile surtout bino votre batbolanda yinova vous avez une grâce incommensurable. Grâce bozana ngo ondire bo mona te me fungola ni misenga misa muri mu tala grâce bozaka nango tous les jours bozaka soutenir na maboko na ya tous les jours bozaka garder même accident ça na kisa ba connaître ba accident ba sali deux fois ba sali connaître accident na Jakarta ba sali heureusement bazaka pe na carte oza chauffeur oza na sima mosai na carte oza na liboso akufi oza na sima akufi basali bazobima 500 na carte mais pourquoi bangono sumisatu bakete choc kaka moko maintenant ingratitude na choc te mais t'as le mystère de Dieu est insondable donc la linga kabino mingi na ba makama mituka il y a quelqu'un à un accident mon dit il bazaki wana tous les 17 personnes bakay mon dit ma bimi 500 qui le azali. Pourquoi il s'allume quand parce que kolo chaka bino na tolo na eloko lande bo memba bébé ndenge wana bozali normalement ba intouchable ndoka simba bino akokate magicien bunisa bino pa longa lukuta bozali ko marge bongagi toto saba voisin j'aime pas ça. J'aime pas tout ça va voisin pour répondre kama mukende ke bande ko omoni bande ko na biso catholique na l'église d'abord so ensemble la libanda ba yeba kate libanda ba yoka kate voilà c'est cette valeur
qu'on devrait établir ici. Donc, on a un mingi. Quand on a même nandé ba sala kama kamna bo na voix ya moto aza motei bokonzi na bi bango pe kuna ba zo bise ke aza la pe non. Voilà méthode ma réforme mais bino bozana katna voix sol. Donc pour le moment ata esengwango ile kama kashi boyo ke la baninga na biso ngao que base à la troublée, tu me sors à la table, on lui a pas à l'inspirer. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Surtout maintenant en français. Ah, on a en français, ça m'a cassé. Ah, parisien, moi, j'ai un scandale. Il y a un banganga. Donc, la vente la français, la vente la France, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on va malembe. Donc, tu as évité ta page diurne. Heureusement, tu sembles dans la boutique pour créer ta page nocturne. Mais ta page maquillée, na moti libanda, ta page diurne. Tu sais pas voisin, tu peux savoir valeur. Tu connais, hein? Est-ce que si on se déplace pour aller au baba, tu vas tout sayoter. Bacholote, minga yaka frère, oza pes ngana zamu taka na pesa na zwa elote. Oyebite nini okozwa plus tard. Kutungisa moninga ta saila nzambe na ye parce que mutamtu akofuta na misala na ye salaire ya église ye bandaka wato zana nzoto pe ekubanda kwa compagnon tikuna tango zokende pe kokuta ye babomba yango bien protégé pour que no mona ngo nyoso salaki bazali ko compter bazali ko regrouper yango ko sangisa yango vous allez trouver cela là-bas. Parce que vie soyez sûrs que vous obtiendrez la vie éternelle. Mais ce qui est important, obtenir la vie éternelle. Vous assurez que vous avez. Ça a toujours une assurance. Ça a toujours la vie éternelle. Sauf que vous avez makasi, vous perdre et le côté, vous allez gagner de plus en plus. Cultivateur de bazak. Graine mokoya arachide. On m'a dit que l'agriculteur polo nanguba, donc aux autres languba ndegezali. Bana pe bazana yo bazo accompagner bazo nanguba kitoko fonalia chena monoko même. Parents azana besoin acha nyoso na mabele po eboti. Alors tango achenguba moko mukole kondo bimisa mbumanyoso ebota kanguba ebima combien? Voilà ce que vous allez récolter. Et surtout ce tozongi na masango. Balona ka 10 graines na place. Oui, au chano 10 graines, mais graines moko kaka. Tango okole buka tijo na masango ebota combien? Na siko nani asa tanga ba graine bonia de sango sana tije nae. Bokoka te okobanda otangi zongelika obungi na nondamu tandenge kola mbria quand même plus tard bo ça l'expérience ngoli ya lisango contenant no toutes les graines za na tige wana tige monsieur ya lisango ebota ka de masango monsieur bien sûr ebota mo mais ebele voilà graine moko ndenge rapportaka ndenge ebotaka yango wana binende bozala bongo vous allez cultiver en pleurant moissonner au temps convenable. Et vous reviendrez vers la maison avec beaucoup d'allégresse. Parce que nous avons dit bino, ayo kakabino, ba distraire bino pour la misala idoba. Ça dit tout ça offrande kola ça. Merci na détermination, merci na dévouement, merci na courage à Rolanda iloba du talanga iboza toujours en avant. Kola pombe la talanga iboza. Bangali encore. Comme ça na bonganga te comme ça na kolumba kaka. Mais c'est pas question ngangi ne nzamba yokyo. Au contraire nzamba ko se retirer pour cheli ba voisin makelele. Mais je réponds amen. Mena expliquer bino ndenge ko na bazalaka. Ndenge baloba mokonzi bazala na. Kana na yaloba boy. Bino pe na malembe nyoso rokola ba na fier nyoso.
Vous comprenez bien mon corps. Pour le ça, il a bien fait vous allez ndengwan. 18 ans et belé. Quand on a l'église, je me suis dit comme attends. Peut-être heureusement que journée ça vient. Adam a fait si on a mis nos cadeaux, moi bien depuis traverser sans chaleur. Et puis kimia. De n'abord vous allez payer n'importe quoi communauté bana kimia. Merci le botat talanga. Première église, premier arrondissement au Yambali do bana Congo. Azana mo erreur. Na corriger erreur on a to boya yete. Milima beso ezobima kwa yeba ko tote. O lo ba ko tote. Yebima na en silence. Donc, merci de la commune à Kimia. Tchaka Kimia, pourtant, ils ont gagné, ils ont détruit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci beaucoup, ma soeur. On a encore en plus. Dès que vous avez balayé un peu, vous avez balayé un peu, vous avez comme des. Nous avons eu un macasse. So waponi banzembo tokomo pona oko le yembo nyoso banzembo so ezalula kinine banzembo so aspirine banzembo so novalgine banzembo so anti-inflammatoire donc balu yembo no c'est nécessaire tomoni ke sengeli bo bando ko télécharger mais bandi ba yebi téléchargement te omoni place mo balu ba mo konzi mo gazakane mundi mi alobo te so ayoki lo yembo le balongwe bureau ayeti na bureau ayoki le yembo na ayoki ti le yembo ici à sepel nazane mundi mi alobo te mais eteyi ezolobele quelque chose et peut sera lobi ko balu yembo so que zana ndako ni malade quand tango ko chaka balu yembo so mona pe ekeinango zambalingi biso mingi chaleur et longwe fraîcheur totale on dirait ventilateur on dirait clim merci beaucoup kolo apambla moko na moko to senge panatata zamna bumo tata musa salola penase maton pelu kumpeke momboka na bule na boli ngono menen pena woboto ya wonzam na bomo mo sapna tamsa libota talanga ebi passion na bongo bilenio na bo bitukisino na bo yeba na ndemo yebi yonde molongoli ya voile ya passe ya bitungisino na mabota na yo ya wonzam tata o libota usiku pona mo tamsa libota ndo tamsa Israël charnel sa type spirituel kono na biso yokla libota mawa na bitungisino nyonso yonde mosuksi nyonso yonde ukozungisa kesengo kata motema basili ko pesa mikakatana nzam na bomo elimisa biso abata masimtata so talma bunga nano hotele mana missiono za libule bulisa libota na bwengebe zana makasi na mote pona kwa bwengebe kat na moko na moko kasinguya no alikolo nde sabula libota tuzo ma ko ebisa mulongo ete ya wasiko sala maikat na bapona na ye misano tata za misala ko kam sala nguya tikete lubugu na nguya ya mbali ko sala na mulende sai la bango tikete bolingo tata mon mi mo santi kana likolo ikana pekat na moko na tite boboto ne pe maone kamba libota mokano ya wenzam na bomoy ekoksama na kata babula bino na comme les Christ na Nazareth na ngoya mo santu bela kino bomo na seko amen boto na kombo les Christ na Nazareth